na vipe soko yebi kolamba te batuna ka baninga bino bosala ka ndenge nini ngaso ke na sala ezika ka likolo lokolo yo soko lambi loso ebima akaka kole soko lo bebimisa moko ebimi mubeso ezama kasina munoko baloba tema eza nini nayo kaka lolendo apamba kolambo yebite tala ba fiere belebele na bise bino quelque chose oyebi kolamba oui mais koyeba kolamba et pas mwana mwasi batestelaka ye nelo oneti loso pesa mwana mwasi loso alamba loso abimisa loso ebimi moko pe ya kobeli nde mwasi ayebi kolamba bayebelaka kolamba ya mwana mwasi nazokenda nana malembe waprese oyebi kolamba nyonso eza kolamba te ezala babiloko oyo esala ake mutu ayebi kolamba kamata makemba pesa mwana mwasi akalinga abimisango eziki te mebeli yayo ekoma apotopoto ekangami na kikalungu omuko benda boyezo pansana biso tozaki na bamama na biso basi ya mboka azolamba loso na bakoni me okomona loso oyo lere bandi kobela mama bimisi kelke koni po moto elema mama zui sachet alunguli kifinyuka tie sachet kole mwa sachet likolo okolie loso ebeli pe moko me yo na région na cuisinière na courant cuisinière weza na ba réglage oyeba te komi area kokitisa moto po biloko ebeli depuis ocheki na 5 cha tio kitisi loso toloba te après bokende uchanga na TikTok na koloba kaka